La vie nangai, nazaki na lutumba asambe ndeko nangai. Natikala koyeba mabe na ete. Oki kozala pe okelele okeye na ye asungio. Atikala kosabote moto te bisika nyonso ya komona yo. Il faut atelemisa mutu ka pesa mbote bosolola. Na lelo azangi biso ya mawa makasi. Kaye na famille na biso tolingite. Tala papa lutumba za mutu munene balobaki ombongo ebungaki ombongo ebunga bona matanga te o désordre ebimaki baso maputa basombi boye tolingi makambola te oza matanga na biso to sengi gouvernement en tout cas papa Simora zaki kon pe loko tozo senga lisusu basa les monument au monument eza wana na 24 biso to contribuer ba mbongo ya bana lingwala na botamila lingwala na kola lingwala la na ndako na la ka mais tu sais que va mon on to sengi basala et monument ça coûte pas cher même 200 000 $ à ko sala Congo France site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France Congo le soir dans la chambre, dans la chambre, sur 3 ans. Donc, parce que grand frère, il y a un Jean-Claude. On va. Les sous-soubaïs, mais dans un soldat avec Simaro. On pense à la tombe d'Azalia, soit le bout d'Azalia. Ozali mwana pour la papa Simaro, le lot papa Simaro a confié. Bon souvenir. Il y a déjà la papa ça lambanga déjà. En tout cas mutu nyo surtout comme on a ezala mutambongo, ezala doit préparer nga. Abena za mbongo pe saoté. Donc tant on a envie mi bongisa yo moko. Ala ki sangi pa batebele. Papa tenda iba ministre belé ba ebinga. En tout cas o ba sali pour nga eza moi eza bien mingi. Donc depuis Tongo, le téléphone a sonné France 24 donc ça dit que la fin de la licence va pouvoir confirmer ça moi c'est la considérer comme Abongi c'est la Benangela Abongi c'est la souvenir ça qui tourne on a voyagé partout on a mono la romona a formé un melelo comme tourne à biso message je ne crois que par rapport au gouvernement ndenge ya matanga papa Lumumba il y a dans le banabiso ça on répétera atala ba choisir bemba l'état atala ba yo so kufinga na okunda yo mais so ngala kufi l'état muta ekundanga et puis na remercier l'état parce que via pesa ba message on a trop naza muto na la télévision pour na faire Simaro alobaka ki gouvernement za nyongo na ye mais présent sortant nani Raïs a sala autre sala tu petit 80 ans na showbiz to clôturer sali nyonso na ko sala ba sali les monuments nae ba sali makamna to ko sala sadi l'état za suna nyongo na été donc muto ko yeba te wana mais weza ba message za tika abaka l'état za na nyongo na ita va ngona banzembo mais l'état sali ko sala ti l'état sisi makamuna ba cheba monument ba chenini donc l'état za suna nyongo na été mais étant que patrimoine ya mboka oyo l'état kaka ozwaka makambo en charge surtout à bana to simba bendele ndenga loba na biso chaka mutema atudanga na doleza budget tout après Franco c'est Simaro mais après Simaro ko zala nang manager nazali to bazali wili tafa to tourner la chance wana trop parce que par toi que na zala nae donc to sami balé na moko zala manda Magazala manda gobe aussi kaye na famille na biso tolingite tala papa lutumba za mutu munene balobaki ombongo ebunga bona matanga te o désordre ebimaki baso maputa basombi boye
tolingi makambola te oza matanga na biso. Oza matanga na biso, to sengi gouvernement en tout cas. Papa Simoro azaki kon. Pe loko tozo senga lisusu basa les monument. Pour monument eza wana 24 biso to contribuer ba mbongo. Ya bana lingwala. Na botamila lingwala na kola lingwala la na ndako na la rapea. Mais to tchaki ba mbongo na biso to sengi basa la ye monument. Monument ça coûte pas cher, même 200 000 $ ba ko sala. To basa la ye monument, ne basala la Kasavubu, ne basala Lumumba, ne basala pe papa Tshisekedi di papa na biso, basala pe papa Simaro monument parce que aza grand na mboko. Papa Simaro aza grand. Nzembo na ye mwana 15 azobi nango. Tala mariage bana bazoba na mikolo bana ba 22 ans sali mariage abili nzembo papa Simaro. Aboyi ba beta nzembo ba Falina, aboyi nzembo ba Wera nan, aboyi nzembo ba Ferabi na bana Obeniti. Mabele. Obi na Daddy Petrol. Donc na sengi en tout cas pour soutenir nos presse malobo tozolo ba ko ba konze du cap fitel camera azo malobo mbonga matanga bakutsa batoto ko gérer na famille bon bitumba moko utoko bima mbongo eleki ya matanga na kotanga kombote na boyi polémique oza matanga famille na biso na sengi bien en tout cas pe bino bozotala na ba étranger na ba YouTube bo soutenir biso na matanga oyo bo soutenir biso so boza na Canada boza na États-Unis bo sala pe matanga to sala biso sur ensemble les alliés Congo mobimba. Merci beaucoup. La vie na ngai nazalaki na lutumba sambe ndeko na ngai natikala koyeba mabe na ye te okoki kozala mpe okeleli okeye na ye asungi yo atikala kosabote moto te bisika nyonso ya komona yo ifo atelemisa mutuka apesa yo mbote bosolola na lelo azangi biso ya mawa makasi sango wana ekuti ngai na ndako babengi nga na telefone mama tolingi toyebisa problème nini oza na sango ya nini oyo papa Lutumba atiki biso na France lelo oyo abi papa Lutumba akufi na ntongo yango natelemi kambala moko na ye babi chauffeur etika ngai awa eske eza ya solo namoni bato nakuti mpe eza ya solo effectivement akufi eza mawa ezali pota nazoki na kati ya motema mpe nakanisi na mokolo ya lelo oyo namoni okwa mokili baluki esengo wana mama bobotama te boyebi yango te me ngai koko na bino nayebi yango esalinga pasi ayaki malamu mingi natikali koyeba mabe na ye te ntina boya kotela mabele ayaki respect mingi mpe ayebaki mutu nyonso ozali moto esika nyonso akokuta na yo akoyebisa akopesa mbote bao ekwei bana mboka totelema tolela Lutumba bamizisie tolela Lutumba papa na bango akei mawa etikala kati ya motema akozonga lisusu te pasi etikala kati ya motema. Merci maman nanga. Simaro baoba munene na mboka na biso totika biso tolingi toyebana noza membre ya famille ou bien ba connaissance na yeka naza membre ya fondation Lutumba naza mwana papa Lutumba naza mwana papa Lutumba membre ya fondation Lutumba naza membre ya fondation comme na Solange Bibwanga naza mwana papa Lutumba membre ya fondation Lutumba donc la maman Solange tinto yeba est-ce que papa Lutumba abelaki po bato belé ba yeba iteke papa Lutumba azali banda ya mboka est-ce que abelaki ou comme ba kokande to bisaka yebo yebi bino nyonso ba kondi na sale passe ya wane
akende se soigner. Pendant qu'il n'est Jésus dans combien de temps? Et en tout cas pour la qualité. Na ebi pesate. En précision ya R oyo papa tika ki biso. Tokoye bango. Te na tongo kaka mais précision R na na moto. Merci. Ouais. Après, absence wana ya leader ya musicien congolais. Te mawa ezala na lie te eza te ke lie mo boye kaka mawa te mawa eza partout ata bato baza na États-Unis bazocompatir baza na mitema na bango baa na mpasi bazali elakisi te ke bato baye nde biso toye boye toleki bao baye te na susi soyo na mpasi soyo na bolingo te bao wana mpe bazali nde toza na matanga boye esenga kaka kolela te matanga eza na besoin ya makambo ebele organisation nyonso tout ebele wana mutu na mutu akoapporte pierre na ye en fait c'est comme ça omoni question na eza bien mais tokoma trop polémique ata na mambo matanga boye omona mutu mosusu mpe akokenda ngo na ndenge ya polémique te bao baye te wana bakokabola mpe mpasi ntango mosusu mpe babenga ye liboso na nga na ya awa toza nde mpena na mpasi en tout cas tokenda ngo na ndenge banini te aza vie na biso tu avie na biso tu wenge ebetaka musique ya genre papa Lutumba soki bagilin kidumu yebisanga soki motema na yo eza kaka polele okalwa masuwa ekona na loseba ebeti quartier latin babetaka kutu 2 temps ebele kutu toyebi yango comprendre maison mère dans lobby déjà BCBG même Omba Zaiko déjà bango bazangu na polémique coup de thé et tout biso tout la timwata to betaka badeta to be mutambo fuidie fololo na loboko kende na lilita ya papa osenga bolimbisi oboyaki koyoka maloba maye mona keza moi identique. Donc, to perdre mutu moko boya très important. Mais ce qui est important, Zanine, atiki déjà nzela oyo, rôle les capés d'école la musique te mais autant qu'il y a la musique à papa Lutumba oyebi pe osepeli si batu. Donc ce qui est important c'est ça, eza autoroti kaka ou atiki, et c'est important pour la suite ya musique na biso. Pasi kane na loba ine bandeli, ezo s'accompagner ne sengo moko boy. Pour mutanga kufi mais atiki li biso nzela oyo to ko landa, oyo ko sala ke ba vie ya batu pe ezala bien. Donc c'est ça. Site ya Koto Masolo Danger Masolo Kitoko